Ce parti Balande Congo Live Télévision, merci parce que tu auras toujours à la recherche et information. Que la bino acteur politique a solo, que le bino également vérité parce que presse et ali l'église au milieu du village. Alors les deux découvrir en même temps Masolo. Il y a Banamboka, Bayi opposition, Antonio Guterres, Azali Bongo, secrétaire général, il y a ONU. Azalaki azali na visite banaki na Nord Kivu a solo li akuta na ba autorité belé notamment na ba opposant mais na matali ma solo na ye na ba ndeko opposition toyebi yango pena bien te parce que toyebi ma solo na kabund na nemi o opposition penza on dirait baza ko bomba on dirait neto komona porte-parole ya la Muka azali secrétaire national en charge de la communication il y a SID mon amboka Chantal Mobomi Mbotepe bienvenue. Merci Ndeko naza mobomité moboni. Mon amboka Chantal Mobondi eza lapsus. Mon amboka Chantal mokoleleki Antonio Guterres akutana kina bayo opposition. To simba eloko nini ya malonge ezalaki wana. Bon, merci Ndeko, c'est vrai akutana ki lobby na bayi la Muka et non bayi opposition. Pour Sengeli Koeba été tolonga ki maponami à plus de 62%, même si toko bundalelo pour na exercice ya pouvoir. Donc à Koutana ki na bayi la Muka, c'est vrai. Local la langue de pays membre des Nations Unies, quand il y a quelque chose qui se passe dans le pays, oh eza ko inquiéter molongo mobimba. Et c'est un rappel na baninga baya po baye ba qu'est-ce qui se passe et peut-être batala si ils peuvent aussi apporter leur contribution pour na relukako trouver sa solution dans les camps. C'est vrai que les délégations qui reçues, la Muka écoute la Muka est présentée qui problème état de l'Eamboka, état qui boni rien ne va, outo ba élection, il y a le 30 décembre qui no le lot population azali ko koba na ko réclamer victoire na ye o nanga apesa ki ango et pa yandeko Félix Tshisekedi. La Muka etalisaki lisusu ete ye moto alongaki maponami esengelaki azwa ngwende ya kokamba mboka nzoka nde proposaki na koloba ete kotala lolenge 8 mois oyo eleki kotala insécurité na mboka kotala pasi ya baimboka kotala ete état de droit ezali te ezali kosenga ete biso tosala élection anticipée na mboka Congo liboso ya kokoma na élection toyeba kosala ba réforme ya seni oya bomi mboka bomi démocratie ya cour constitutionnelle oyo assassiné penza lisusu démocratie ya koleka ya kotala sesak o azali ko kanga RTVS butu na moi chaîne moko ya opposition o epesa esika na bayi la Muka baye baka koloba ya ofele azali ko kanga pona ko privé bana Congo na droit à information batalisaki ete bulu eke ezali situation ya Beni ya Minembwe ba situation kilikili oboyebi oyo esengi ete bayi mboka Congo baoyo bazali na famille Ndeko Kabila pe na famille ya la Muka tokutana pona ko négocier poste te pona ko kabola pouvoir te mais pona ko réformer seni pe cour institutionnel poto luka ete na mboka Congo état de droit solo ezala respect à volonté populaire ezala pe la Muka etalisaki na bango soki bango oyo bandimaki lokuta ya nanga ba se ressaisir te na koluka ko appliquer plan de sortie ya crise na mikolo koya ba action ya grande envergure et kozala na mboka mobimba pona koluka ko récupérer pouvoir ya bana Congo. Finalité bactionnaire aux alanini pendant que déjà la plupart de la population déjà baza pour Fati bamoni gratuité enseignement. Aux journalistes, tango kolobalanga la plupart de la population baza pour Ndeko Félix. Statistique yango uti wapi? Tango mwana mboka Silvano ga songo bokendanga na kan Luka lobi na meeting na bino za ina mingi ba mineur. Ndeko
Ngai naza porte-parole ya SID, pe moko ya ba porte-parole à Lamuka. Na sengeli na sala ba émission e kotonga mboka, ba émission ya hauteur. Na koko sala ba émission ya bassesse. Oyoki kozongisa biso na biloko oyo ezali ko ezate ba modèle na mboka Congo. Yo si oyoka la police à Congo et ebisio ete ndeko Fayulu asalaki meeting bato batondaki ebele pe eleki sans incident sans que aluka entamé yango yo mopanzi sango caméra ne monaki te. 8 mois après élection quand Luka ekwei mokili mobimbe moni ekwei na ba mineur. S'il vous plaît, ceux qui te kata émission, ceux qui olingi oya kosa ja eta moini, kata émission, on est trop bas. Ce n'est pas moi en tant que responsable de la communication na ko solana yo, ba blague yo batu ba osala pendant que c'est la vie de tout un peuple. Nous parlons du peuple, nous parlons de la République. Ne nous amenez pas dans la futilité inutile. Bisoto lo ba na to ba mineur. Ou bien dis-moi que tu n'es pas journaliste. Si tu étais journaliste... c'est référé à un rapport officiel, il y a la police. Quel rapport officiel? Mais toi, tu es journaliste et tu étais sur le terrain. Journaliste, c'est une investigation, c'est un analyste. Mais si toi, tu dois te fier parce qu'ils ont dit Baloba ki na yo lelo awa, kena goma mutaku fite le 30 juin, des fois au palou kwa kufate. Parce que tu veux dire le rapport officiel. Des fois au palou moi na décidé à kufa kite. Parce que tu veux nous parler de l'officiel. Kendo yebisa biso yo journaliste. Combien de gens lelo ba longwe na ba village na Minembwe. Rapport officiel. Yebisa biso lelo na monga fula insécurité eza ndenge nini. Yo muta ba rapport officiel. Pesa biso to yo koza journaliste. S'il vous plaît, un peu du respect au peuple. Ne nous amenez pas na babilo koana oyo ezana tina tezana sens tezo fingisa Congo. La politique, la police est apolitique. La police accompagne la politique pour un respect et ordre public et la sécurité. Il ne faut pas que la police aille avant de jouer j'ai été moini. Et puis il faut nous parler. Tu es là au yene émission na yo. Tu as bien dit l'actualité. C'est arrivé à secrétaire d'État et à Nations Unies au Ayambi bato à la Mouka. Si tu veux nous amener na baje à ping-pong, s'il vous plaît. Tu n'es pas face à militante moko boye ou bien bossa la jaba militant non. Parlons de la vie du pays. Vous voulez le peuple a besoin à Zoa, source officielle à Zoloba. Qu'est-ce que le peuple doit retenir? Ne nous amenez pas à Babilokoyo et ça va simple distraction. Ceux qui osent journaliste à Solo, tu étais à Kanluka, tu as filmé les mineurs. Bimi Sango Total. Tu étais à Sainte-Thérèse, c'était le même discours qu'on a dit. Bo filma ki bango bo bimisa total. S'il vous plaît, respectez le peuple. Bo yibi déjà victoire na ye, bo tika sus kotungisa ye. Yango to yebisi bino, trop c'est trop. Bino ba journaliste, bo sa musa na bino na respect, bo to sa métier na bino pe na logique normale. Bo zalate batoyo, bo lingi bo mema, on dirait ba débat ezaka. Moi na mboka Chantal Mobondi, biso to memela kabino kaka ba sango utaka soit na peuple, soit na ba source officielle. C'est quoi oyeko tout na ngapwani po na za source officielle a SID. Le roi na source officielle. On peut s'appeler point de vue na yo, s'auto contredire. Point de vue, yo soko za journaliste olobi na ngai ke yo koya koya na basango oyo uteka na ba source officielle et kokamisa ngai. Parce que journaliste aza agent investigation. Journaliste a lukaka information. Ngana moni ba journaliste oya koloba kotuna lobi mais ndeko yo lobi boye yo bouche officielle mais réalité eza boye. C'est ça être journaliste. Tu es la voix de sans voix. Mais si toi tu veux me dire aujourd'hui, journaliste, il faut au balobi officiel. Pourquoi tu n'as pas question de gratuité? Parce que yo zobeng officiel, au balobi officiel. Pourquoi tu veux en savoir plus? Yango na lobi na yo boendeko et ali kambamboka to sakana nangote. Ndeko Martin Fayulu aza voté massivement même yo moko ndongo zawana. À moins que os ala envoyer il y a adversaire à démocratie.
Mais ce que les journalistes ont dit que là sinon malamu peut que ça na yo tout en respectant ta déontologie au yebi yo moko ke président Fayulu a gagné qui élection au yebi yo moko ke ozo banga kolobango posa journaliste position na yo oza libre toi na démocratie mais n'influencez pas le peuple, ne nous influencez pas parce que biso bututi moi tongo ti poko lelo ti lobi mbula na mbula oko changer histoire te yango na koyebisa yo ke na mikono pa nanga tuna eti lelo a publié bureau par bureau te pona nini. C'est ça le travail du journaliste. Bouche officielle la CENI. Le bande ko la muka balobi ti lelo bureau par bureau publié te pona nini. C'est ça ce que tu dois faire. Ndeko to lobi na yo ko jouer rôle ya état mo unité biso to ko loba na yo ete gratuité enseignement ezali cadeauté ezali promesse te ezali constitutionnel eza mobeko mboka esengeli salema mais tout en respectant le préalable et ces préalables aujourd'hui ne sont pas réunis pour que cette gratuité soit effective et que l'enseignement soit de qualité yango toko sala ba analyse pour dire que il faut la planification il faut savoir combien d'enfants seront pris en charge, quel est le budget alloué pour ça, quel est le fonctionnement alloué dans l'école Luana, le personnel enseignant est-il pris en charge, l'infrastructure d'accueil, elle est comment, la faisabilité, c'est national, c'est échelonné, c'est par secteur ou comment. Ce sont des choses, c'est ça des choses, ça demande Moussala Moko et Salema, la gratuité de l'enseignement. C'est comme ça, c'est constitutionnel. Quel est son contenu? Comment elle doit être mise en œuvre? Y a-t-il nécessité d'une loi de mise en œuvre? Y a-t-il nécessité d'une interprétation? Il y a cours constitutionnel. Tout ça déjà dans la phase de gratuité, moi, Namboka Chantal. Qu'est-ce que toi tu appelles gratuité? Gratuité, c'est quand quelqu'un passe à la télé, il dit Minerva les a offert, c'est ça la gratuité? Et si toi, journaliste, oses saisir quintessence ya eloko wana te. Moi Namboka Chantal, zelanga tuna motuna. Pourquoi ne pas féliciter Mokonzi Mboka na 32 ans Kabila Sali. C'est de Sali totalité 50 ans. Bakoki ko rendre enseignement gratuité. Mais le moi Namboka Félix Tshisekedi aye ba supprimer prise en charge à ba parents lobby à kozwango à lobby enseignant moko à kofuta plus de 500 000 francs congolais transport loyer nakati ndeko au lieu de se présenter journaliste il fallait se présenter lokola membre ya cash ou ko interroger membre à la muka. Il faut changer présentation na yo parce que là je ne sens pas un journaliste lokola za membre cash tu vas répondre yo. Ngaza membre akacheté ngana za membre akacheté ngana pesi yo ba donner oyo soko landi ministre ya EPSP na ouverture ya table ronde ya éducation a pesi nombre d'enseignants ba kofuta baza plus de 500 000 na ba 137 000 nouvelles unités nambongo ba ko décaisser pour na ko assurer effectivité et gratuité enseignement ngo a pesa ki na ebité soki yo landa kité ndeko ministre alobaki yango kombonena ngane na otuna mituna yo otuna nga mituna te ngana kotuna yo mituna ngana kotuna yo mituna yo otuna nga mutuna ngana ye pona kotuna yo mituna. Est-ce que na français il y a des réponses interrogatives? Oui bien. Ngaza mposa ba réponse interrogative ta. Oh, s'il vous plaît. Nazo biso mo iso ko yoko sona bana eside il faut zaka bien armé. Il faut yeba kandengo ko côté là. Moi je vous dis ceci. Ministre Oyo akei kolobela makambo wana kombone nani alobeli yango wapi na cadre nini parce que ministre Oyo akosala enseignement aza investité nalba investir yete. Il n'a pas qualité ni compétence. Principe, il y a continuité à l'État. Moi, Namboka Chantal Boboni. Mission, non, sans dire, ou bien la tikoloba. Si tu as à dire, ils ont mis qu'on a abandonné le peuple, moi je laisse. Ne me fais pas parler pour rien. Le ministre n'est pas investi par l'Assemblée nationale.
Il n'a pas qualité. Il y a une continuité en quoi? Les ministres qui venaient d'être là, qui faisaient l'intérim, c'était un ministre d'un gouvernement démissionnaire qui expédiait les affaires courantes. La décision à niveau et puis le ministre ne peut prendre ses décisions qui est dans l'Assemblée nationale. Dis-moi, cette table ronde convoquée par qui étaient les membres, les participants et ça, quelle force de loi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un déco, oebi, ba français balobi tango kotuna mutuna ilingolo bwana moya ya nondambo. Il faut koyeba likambo koloba bien pour tout nelango bien. Koloba te que le peuple a lobby, merci ndeko Félix c'est pour la gratuité. Non, la gratuité c'est quoi? La gratuité ce n'est pas effectif. La gratuité ce n'est pas le fait que moi na lati uniforme à la classe. Na mokengeli lobby basalaki c'est symbole moko gratuité. Mais école Toumaïne kangami na mokengeli eza na tolte ba banku teza soki combien yebisangai gratuité wana na ba conditions de travail wana c'est ça la gratuité. Gratuité wana amener tous les enfants à l'école sans bana ba koti na salle moko parce que c'est gratuit. Enseignement ni ba ozo yo ozo déclencher gratuité sans prise en compte et enseignant pour éviter que na bando foot na futur. Mais attends ta gratuité quand tu vas ko sala makam na futur. La futur on a moins parce qu'il y a le bail au foot à bango la fin du mois d'octobre. Ndeko toka tes missions. Na moniti na continuer zati. Fin du mois d'octobre, parole wana za évangile. Ba yebisa ki biso gouvernement na bango ko bima tel jour bimaki. Tel jour bimaki. Conférence de presse libanda mboka eko bima tel jour bimaki. S'il vous plaît, tous on a besoin de spectacle té. Ceux qui ont lingué aux la militant ya cash, bien aux la cash, sala musala wana mais ceux qui sont journalistes, sala musala na yo ndenge longo bani. Oyoki, peuple congolais nini a ebisi oke ngalelo na tiki vérité désir ne pas la gratuité. Gratuité eza ya mutute même si lelo ceux qui makamunyo César réuni que gratuité salem, c'est constitutionnel. Et puis ozo que tout mola batu. Yo ke tanga Mobutu. Okendo tanga Mobutu 18 ans Kabila zela na sunga yo muki 32 ans de Mobutu nyonso ezalaki liwa te nyonso ezalaki likama te. S'il vous plaît papa biso mbaye tosala jeu à ping pong émission c'est une émission aux heures un cadre au cadre parti il faut émission il faut même l'émission na ndenga likolo tango okene pe ko solo na ba militant okuta na ba na nzela il faut ba ndenga même émission na ndengwana yozo tune émission et puis bana Congo c'est ba yoki ke ma chanter la oloba belé bazakana ba oze ba yoka la bouche autorisée du parti et yo lingo memanga la babiloko mususu ya se te peuple a besoin koyeba oyoki 32 ans ya Mobutu. Il y a eu côté positif na côté négatif. Et c'est le droit du peuple. Tozan na pont maréchal, palais du peuple au Moko. Ça des martyrs au Moko to komona na ngambwa. CCIZ, Sozacom, biloko kili na tangelo ka wana. Eza ba souvenir etikala Mobutu. Barrage à Inga. Mobutu asalaki pe na ngonga na ye. Tangu peuple a monaki a lobi non, tolingio lisusu te, kende. Musée aye. Peuple a yambi musée boxi Mobutu, c'est le droit d'un peuple. À un certain moment, soka monique ozo répondre sur na aspiration a été à quoi rejeté. Mais la cohésion nationale que Mobutu a laissée, l'unité nationale, mo Congo, mo Luba, mo Swahili azate, bisonyo so bana Congo, bana Zaïre. Alobi okomona ndeko compte de ville à Kikanda akokende kozala gouverneur na est de la République ye moto ya ba Congo. Mobutu azali motoyo azalaki na ba faiblesse na ye na tissu économique ezalaki dégradé peuple aboyaki ye et kokisa minenge kokisa maki mais Mobutu n'était pas le diable. Mobutu n'avait pas que le mal. Jusqu'aujourd'hui tokofinga Mobutu to sale la stade à Mobutu depuis atika bosale lo bobakisa eloko nini. Palais du peuple depuis atika bobakisa nini. Pont maréchal bobakisa nini. Inga ya Mobutu comme fond de commerce bozora bambongo inga 1 inga 2 inga 3 inga titre comme soki na inga 50 bozo tia bambongo na ba poche inga Mobutu mutatika. 32 ans ya Mobutu 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 32 ans ya
Mobutu atikela biso ba bateau à kokolo ba ebe ba mudimbi makambo kilikili abengela biso awa combat ya Alina Foreman. Mobutu apesa tozwa coupe à 74 awa sous Mobutu lelo to participer na football na mondial. S'il vous plaît, vous devez du respect à la histoire de la République. Ba efasaka histoire en Bokate. Ba sotaka histoire en Bokate. Mobutu, c'était un Congolais, disons un Zaïrois, au Alingaki le lende ya bana Congo. Malgré Mbeba Salaki, malgré Pasi Ndenge et Komaki. Yakoko manandeko Kabila. Yoko yuko lobate, oku misandeko Félix, oboka ndeko Kabila. Ndeko Félix Ndeko Kabila baza ba partenaire, baza famille moko. Yo koloba ete basala kité, mais c'est la continuité. Si lelo aujourd'hui Ndeko Kabila lobi ba continue kati ya continuité wana gratuité salema eko salema. Na ndengo ya lobeli bango basala, mais siko ba kosala ngondenge nini. C'est ça le problème. On ne gère pas le pays na ba émotion, on ne gère pas le pays na brillant. Pays ma comme so ça les a directement na propre, présent na influence na vie à bateau. Et ça l'influence la vie à Batou. Tango toko loba makambo mboka ndeko. Mwana mboka Chantal Mobondi. Tango na lolenge ya malamu. Tango ba mboka ba kolande émission ba loba te na émission wana tela tozi makambo asika. Bongo yo koloba ete bango ba sala kité na 50 ans. Lelo papa ndeko Félix a eko sala saline. Tangelanga combien ba école ndeko Félix a sali. Tangelanga lelo na iziro bana bako tanga bafandi na banzete bana bako tanga na mabele kende na lisala kende na buta na kole kende na babali kuna kende na province orientale kende na walikale kende na dungu kende na maindombe kende bisika nyoso bana bako tanga na ba condition nini na mbanda kawa na basoko na Kasai lelo bana bako tanga la conditionni okolo balobi kaka 8 mois mais na 8 mois on a 157 jeep et sombamite na 8 mois balopango bonye sombwami lelo 15 millions toko luka 15 millions ko tonga ba école te s'il vous plaît ko tumola ba imboka te ko tumola bana Congo te ko tumola bana Martin Fayulu te ko sakana na Congo te likamba Congo ezali likambo ezali sérieux et ko tungisa mitema bato bato mosu ba kufi ba kena sa mabele bato babeli ba AVC pona Sony, oh memeli biso na mboka Congo, s'il vous plaît. Gratuité, c'est constitutionnel. Moi na mboka Chantal Mobondi. Bravo, mais il faut le préalable. Mais na lo lenge oyo, ezako memama, comme si ezali boule moko yeka to beta gratuité comme ça, ba 62% na ba bando ya côté na biso poto comme populaire et simbati. Mais s'il faut gérer le quoi Fayola Loba gouverner, prévoir, commander, contrôler, organiser, coordonner et cause à malin. Moi, dans mon Chantal Mobondi, je crois que minute de ça a au mois de faux moqué, mais les suite il y a combat na bino en vérité des urnes et que soukara pendant que makamboisa ko s'éclaircir de plus en plus. Bamboko baboyaka légitimité à Félix Tshisekedi, bangwana bakoma kondima bazwa acte ya élection na présidence pe lelo tomoni makambo za ko préciser de plus en plus gouvernement lelo bazo za l'investir kala mingi te ndeko kamsanga yo ba lelo na okama opa na oyebate na omituna na pembeni ya Taliban be na pembeni ya journaliste na oyebiso bosemo par respect ya baimboka o ba olanda biso nde na continuer mission. La légitimité ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La légitimité vient du peuple congolais. Confère article 5, il y a constitution le 18 février 2006. Kende Kotanga. Yami Balé. Olobi Makambezo ko s'éclaircir. C'est bien. Makambezo s'éclaircir. C'est vrai, ils s'éclaircir. Et ils savent vraiment que Ndeko Kabila m'a contrôlé Mboka. C'est bien. Nandimi éclaircissement zali parce que les lots monique de Kabila zongi en force partout na ba institution nyoso et puis ce qui a boy combo ana finalement pe ko boya makaka donc makambo za éclairci to comprendre que ezanango
coalition cooptation ba vivre na bango ba sa makam na bango eza éclairci. Merci beaucoup na révélation olobi était les comme ça qui aux réponse on doit répondre na répondre kasi on a ebisuti yango na ebisuti ozotuna vérité désir soki esuka mokoni oso yoka okokoba na koyoka loko évangile ezalaka ya moko etikalaka ya moko la vérité qui égale à Jésus-Christ, qui égale à Dieu, qui est éternel, qui ne change pas, qui n'a pas besoin d'ombre ni de variation. Et c'est vérité ou expiraraté, vérité ou identité chrétienne. Et c'est la fondation sur laquelle Obakisi Justice Mboge Tombami. C'est la colonne vertébrale, la colonne d'appui à la vérité. Oh, même une église en Zambé, la vérité ne changera pas. La vérité des urnes jusqu'à jamais. Trop c'est trop, nous devons nous libérer na moïbi ya maponami, na hold-up électoral, c'est-à-dire vérité des urnes et Koko Bakaka, c'est un combat de génération. C'était Fayoulou, aujourd'hui Maman Chantal est là, demain Glody sera là, après ça sera Éloge, Stratège, Evelyne, après ça sera Candy, ça sera Madame Charlotte Massiala, après ça sera même toi, tu es disciple. Parce que ton bonheur dépend de la RDC et le bien-être de la RDC te concerne. À un moment donné, tu vas te ressaisir, tu vas dire « Oh, mais je dois être là. Pourquoi je suis ici ?» Donc la vérité, elle est pour tout le monde. L'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront dans la vérité et dans l'esprit. Maman Chantal, la vie par rapport, il y a proposition, il y a négociateur, il y a Front commun pour le Congo. Après échange d'Antonio Guterres, va proposer qu'on redimensionne nombre de casques bleus Namboka. Ndeko